Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Tangaye. Makamu ezali. Tangaye. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonjour l'autorité morale, Karine Mokonzi. Ça dit moi na moi c'est à surprendre ngai na nzembo kitoko ya mbele ya penda chupo na zo bedali jusque la meilleure chanson ya carrière à Karine Mokonzi jusque là. Na ko confirmer mo. Baby pour faire que ça kolisa koloba moko. La baron yo ko monanga. Zavenanga atika kalikambu te yo kova yo ba ko fundo te paranga mami pekisa ye kosini Oh mais la baronne bato ba funda ngana ngana ko na bango te c'est à dire mais bato funda ka pourquoi tout ça même moral bato funda ka pourquoi na ko kamwa tikana lo bango ata lo ka yo mo bandi ngona lo bango na ko kota na page la baronne boye on se na mami pekisa Rose Bombo ba te entre parenthèses ko fax atika mais na tika pa la sala mabe nini ah et babi yo kenda na ba live 5h du matin wana ko bato akili mtu ba ebisenga babi to sali to la baronne 5h ya zaka la baronne oui ozali na ba fanatique ebele ozali ba fanatique mususu ba dans les États-Unis na Australie oyo ndebi to doza siko to sa live bango baza peut-être butu ko ça baza na tongo makasi baza na besoin ya ba live ba 3h ya ba 3h du matin na biso awa ba 4h na biso awa parce que bango pona ko ba kayu baza ba 22h 20h et ça la bango bien ya mo mo masolo butu batu ba sa la mingi et ça la batu ya États-Unis Canada Australie ba Chine ba Dubaï pourquoi parce que décalage horaire et d'autres qu'on a ba fanatique na yo ko baza na ba continent mususu mabe eza wapi to revendre à 5h du matin tu rebelles ma solo ya kufa kite ya balente ya Francine ya démonter ma solo ya Karine Mokonzi na solo bango ala baron na sawa ba fanatique ya Karine Mokonzi ba robenga allo papa kofat mami na biso to kaso ka biso mami na biso bongisa peut-être sou ki boye te mami sala peut-être modèle boye et ça ba fanatique na ngate ba fanatique ya Karine Mokonzi ba benga ka pour na faire message pa ya star na bango ma lelo nalanda masolo ya butu ata na benga ete nalanda na kota kia mama Iveta oloba wana na ndolanda ok Maman Péton. Okai pe azini non te c'est qui wana nalala qui en fait zini na oka ah ouais te na oka ki zini te je crois na landango après c'est-à-dire au moni ngana olobelo au mot la baronne c'est-à-dire bon c'est normal que état normal groupe na ngai Francine miate mo les bogards la nyaraminga ça wana c'est-à-dire donc ça obligé à vous séparer ça batunyo sauter oui on est dans la solo mais il y a qui monter ma pende ma bé bato ba funda confiance pas Karine Mokonzi pas confiance ça la Karine Mokonzi nini ya mabe c'est-à-dire mami la baronne oui et dans la fanatique na bébé c'est-à-dire na tu connais comment passe pourquoi parce que dans la voice mutu awa na peut être vous présent ici na biso c'est-à-dire au moins la peine fanatique on dit la voice il y a 34 minutes doit message on a eu ça la parole c'est-à-dire tu peux ça parce que pas espace pas le pourquoi et dans la fanatique me belé oyo ba linga ba solana yo mais ba ça mesure ya ko solana yo te c'est normal aux hommes mutu dans makambo belé car yo mono ba so bengi en fait so ko vendre le téléphone voilà donc on sala butu ke oboso na boso oboso na kala kolia parce que téléphone le boso tamingi alors ba fanatique wana ba profitera ko ya ko pesa message na bango ko ya ko loba ba posa na bango na ba live mabe ya ko fati za kanini ngala lo bango lo moko Francine ya temo ça wana Karine Mokonzi autorité morale mame na Chine na veo ka basina ba zo ka ngai c'est-à-dire moto ba lingaka il faut le belaye vérité moto ba lingaka moi il tout ba chaîne Karine Mokonzi da chaîne génération na biso donc ça dit Kim Kardashian génération na biso da Karine Mokonzi donc on peut pas voilà ça zarder à boutique Karine Mokonzi ka fait boye non Kim Kardashian génération na biso na fait na guerre à génération elle a l'occupé conflit à génération T mais la génération na biso ya lelo Kim Kardashian c'est Karine Mokonzi la baronne donc nous sommes obligés à protéger Karine Mokonzi ce que demande côté boyete
tokoloba koto boye te tokoloba mais bato bazo comprendre makambo mabe c'est-à-dire na okamwa bango matika génération ça la musala génération ba jeune bazo soutenir ndeko na bango moi si jeune ndeko na bango Kim Kardashian c'est ça matika ba jalousie papa mana oyo ole to kato avancer to so ngaka asima to le kato avancer to so ngaka asima pourquoi parce que ba jalousie et dans ma bête à la Chine c'est-à-dire mon homme de la temps naïe mon homme de la temps naïe na vie sur cette époque à baninga parce qu'il y avait pas d'époque na bango ti aussi la époque à tout pays c'est comme ça la vie makamsu ba force en monte ba wela mon pété ngana okamwa ba ti na page Karim Moko ba e ba koma mami pekisa ko fax oh okamwa Non, c'est bon. Il y a gravité. La même occasion, Karim, pour faire ça, la mission, ou bien Atika, Azawana. Donc, ce sont des personnes qui peuvent Siko. Bon, on peut faire un Siko là. Ah, le péton de mon anniversaire. Parce que Karim Moko dit, non, mais trop, c'est trop, maman. Non, non, on y a bien été. Ah, on va faire comment Papi Mboma. La baronne. Machinam tu vas décider qu'en fait, pour non, le bani, c'est bon, on va le continuer. C'est bon, bon, jour, bon, là, la paix, balam qui va oublier les loups au 4 pour un peu indépendant. Na bango, money. Ah oui. Ouais. Ça dit que ça, il a compliqué. Machinam, Papi Mboma, na biso. La Chine bazawana siko bolobini pour la Cofax. Bolobini ni sidara, bolobini so nini. Donc ce bolingi Cofax azala wana tolingi to mona baker. Ndeto to nzima ke no bolingi ye ou bolingi ete. Ale bon to zonga na anniversaire ya Abedaju. La Chine, c'est grâce à vous ndeto za awa. La Chine tolingi baker. Tout le monde a 100 care pour fax. Papi Mboma. Surtout comme on a Papi Mboma, Karine, même qu'il y a un problème, ton nini. Donc, Bakar est matin. Donc, moi, la monnaie là, quand même, Papi Mboma, dans la Chine, ça. T'es un gars qui a un problème, t'es moi, il va mourir de mon compte. Vraiment. Voilà donc, mais tu peux pas mettre des mots. Oui. Bon, après, c'est normal. Déjà, solitude, hein. Oui. Non, mais déjà, donc c'est bon, déjà, photo, déjà, donc c'est bon, déjà. Ma politique, déjà, c'est bon, on va déjà. Voilà, et puis, toi, c'est à toi, donc, toutes les plateformes solitude, et ça déjà. Voilà. Donc, on peut la plateforme, Nyonso. Bon, mon a solitude et ça la carte. Donc, cette façon de soutenir Karine, et ça fait que vous cliquez, moi clique sur YouTube et si non. Cette façon de soutenir Karine, c'est ça que donc na plateforme tout le monde nzembo combien de côté tout ça ba carte na biso ba carte bleue ba carte visa et ça n'a pas moins de d'euros. Donc, dans Spotify, il faut faire la premium pour Osombango parce qu'il y a gratuit et si on va Spotify, il faut faire la premium pour Osombango. Ça, la bien ma casse mingi.